Nina bakisa eza toujours makambo o tozo lobela na si ba bonne na biso bazolanda pour une exagération ya dot tozo senga tozonga na ba valeur coutumière tozonga na ba valeur coutumière cela veut dire quoi tozo lobela dot et comme na pré dot et comme na avant dot omona kilelo to comme na avant dot to ye na pré dot tu es na dot et puis tu es na mariage. Oh, papa Francis, nazolo bandenge papa mboso alobaka nyonso eza théâtre traité. O eza makambo ya vie ya bato. Vous comprenez, c'est la culture et puis les émissions éducatives. Zolanda. Eza nini? Naza netre, ngaza pe pour te contre naza netre par rapport pas soutenir émission oyo. Yo mutozo landa biso pour soutenir émission oyo bobenga biso ba numéro na biso ezawana plus 97 22 17 877 bokozwanga bokozwa biso eza be émission éducative bolanda ngo bo s'abonner nangi na loba nini toujours ndeko naxi sazala ba idea bia zo bimisa ba point moi kitoko ezo sepelisanga makazi nazo diembela po ezo bima kitoko sikoyo ndenge ezalaka des personnes osoka bimisu bokoto fo nyata seke ngashiko nazo betaka marteau coup de marteau pour place baza papa moko boyo kamte ma passe ko contredire ya ko contredire ezali na yo loba nini lokoso na betini tant toujours ba mariage kuti aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Photo, bana mokili mobimba, ça dépend d'ailleurs de la Francis Moté Chando, garçon de l'X, c'est toujours dans la Nzinga TV, chaîne à vitesse et chaîne d'actualité. Merci Nabato Boza au s'abonner, merci Nabato Boza au partager, merci Nabato Boza au liker, tout ça la biso bien makasi toujours dans la Nzinga TV, chaîne à vitesse et chaîne d'actualité. Si j'ai n'abusé mon collègue les ali par rapport il y a libala, par rapport il y a d'autres nakati il y a RDC. Nazanga moroté zali débat, bozo ba big na ba fait beaucoup, mais apena débat oyo. Nazanga morote nazana invité na biso za mpandi ya gauche na ngai ekozala papa na biso Narcisse Moba na droite na ngai ekozala papa na biso journalité de la presse tokosola par rapport ya ba sujet zali tellement belé émission éducative et bandi bokota deuxième sujet na biso ekozala est-ce que mutu azangi mbongo azana droit ya bolingo to azana droit ya bolingo te est-ce que mutu azangi mbongo azana droit ko bala to azana droit ko bala te et la deuxième sujet na biso mukolo na par rapport à émission na biso ya éducative mais avant to bande émission na biso éducative tikana vandisa la patron na komba mama na Nzinga mulembe vesedo ka mosa makasi longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama na Nzinga longa bango di bakisela ka lisusu na la japonaise la mokili bima suka pembe okumbanga bakoko tikana vandisa beaucoup de respect na maman Marie Kitoko beaucoup de respect na maman Marie Kitoko tikana vandisa mo vieux adosenga maître sengi ngasa toujours motomoko bien bi kaba tikana vandisa batun sobolinga kabiso na kata la Nzinga TV YM autrement dit Yolande Mombele 80 mama otali mosi okumisi nzambe émission éducative bandi toujours na kata la Nzinga TV boza toujours branché boza ba bikina ba fay beaucoup mapolelo et yinda mabe a on a par rapport ya débat ya par rapport ya d'autres na par rapport est-ce que mutu azangi bolingo azana mutu azangi mbongo azana droit bolingo to azana droit bolingo te boza toujours na plateau na biso ya émission ya éducatif toujours na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse et chaîne actualité avant na pesa maloba déjà tikana vandi sa chat moi si ya mbinga na pesa ba moto pezali na gauche na ngaka na esemino na bandeli nga ya nos nazana papa na biso Narcisse Moba na droite na ngai nazana ndeko na ngai journalité de la presse na rappelé bino si je na biso ya mukolelo auto solo ezali par rapport ya d'autres na kati ya mboka na biso précisément na kati ya RDC démocratique du Congo par rapport ya libala deuxième sujet na biso ezali est-ce que mutu oyo tout monde a battu belé azana mbongo te majorité le comique non mutu so azangi mbongo azana droit bolingo te et l'on ni ça la bongo vous êtes toujours branché vous ba bikina ba fay émission éducative et bandi non bana déjà na droite nanga déjà ya kopesa
Bonjour, papa journabilité de la presse Jonathan Bango. Ouais, bonjour Francis Moté Chando, bonjour Nabandi, Nyonso Bazolanda Biso partout à travers le monde. Bino Soboe, Bino journabilité de la presse congolaise Jonathan Bango, à Sawana. Toyebi ete boza déjà ya kosepela ndenge ka tolobaka beta biloko ko beta malelo par rapport ya mariage. Donc bozala wana bo s'abonner, on est là et nayebi ke bo kosepela. Merci beaucoup. Nayebi ke bo kosepela wana liloba ya Jonathan Bango journalité de la presse. Na gauche nanga déjà na kopesa mbote na bonjour papa Narcisse Moba. Ouais, bonjour artiste Beta Biloko Elenga Biloko. Émission éducative bandi, mais la première fois les gars émission éducative mon ayo protocole na sujet na biso mko. Bon, na pesika merci na ndenge bo bengi biso na émission. Bon, bato bazaba oyo kaka o to sana ngoto koloba lelo. Bazala wala kana ba biki na ba papier. Pour ba ko commencer la moi bien. Maël. Merci beaucoup émission éducative bandi. Karandenge papa na biso Narcisse Moba lobi ba biki na ba feuille beaucoup ma déjà pour mais na pour ça débat lelo ils appellent moi ils avaient vraiment ou babengaka pédagogique donc ils appellent moi pédagogique na bi que débat za suka na moi et ko mata na bi na ko mata mais l'opina ils ala moi na nenga égalité avant na bana pesi bourgeois humble marché central mbote pesa zali donc on bana déjà na si je na biso ils ali par rapport il y a d'autres toujours mon lelo au mona bangi ba teka mwana to bangi ba balisa mwana car les arabes étaient car les arabes bandenge nango mais pourquoi lelo makambo il y a d'autres communautés bongi bo teka mwana bino au mona mona okende libala boye mobali fa consommer même ata kotoko bota au mona tantôt moi ça na posa abota na mobali anta bana 3 mais mobali yebse to bota 7 tokobota 8 tokomomona ke no écart ekomi ya ba inane par rapport ke na mobala misaki mbongo na ye ebele alingi o babenga pena ke no consommer congolais faut consommer moi siti na suka ipana yo papa journalité de la presse au monde ndenge nini selon makanisi na yo par rapport ya sujet na biso. Ouais, Francis Moté Chando, toyebi ete ouais, c'est bien. Nayebi ke sujet za malamu ok penda plus vite rapide parce que tozo lobela pena d'autres tozo lobela par rapport ya ba culture congolaise ya ba tribu to ba ethnie ndenge nini chaque tribu bazo jouer vraiment makambo ndenge ezalaka parce que toyebi ke même balanga nzembo bayemba kala bakoko babalaka na mungwa mais lelo ekoma ya falanga toyebi te na place wana nde tokolinga penda toyeba lelo je pense bien ke babone na biso ba téléspectateurs bazolanda biso bakolinga bayeba penza eloko wana changement wana ya oyo pe lelo tokoki oloba ya bana leyo oyo ekomi ki lelo donc balongoli bana leyo ekomi bana ya lelo. Donc au développement mais to éviter est-ce qu'ils en a sens moko ya malamu to ya mabe toujours na sujet na biso ya dot to ya mariage coutumier parce que balobi kala bakoko babalaka na mungwa est-ce que bakoko babalaka na mungwa mariage wana to mariage coutumier to dot wana babana kopesa est-ce qu'ils alaki vraiment honorifique disons pour na ba famille ya moi si topé famille moi so balisa moi na bango ya moi si wana tozo lobela kala parce que photo banda na le passé poto ya sikoyo na kilelo yo donc question ezali est-ce que façon ya kosalela mariage wana coutumier ndenge babanda kopesa mungwa savon Congo Congo pau lichette et puis makasu biloko moko ya bongo et puis même si na koti na Google na meka ko sala un peu ba recherche j'ai bel bien trouvé que ezala qui juste comme balbengi yango cadeau les alaki que non ce qui ongo bala mona ba peso ndeti cadeau donc symbole mobala zo pesa symbole na famille ya mwasi po azwa mwasi nae. Donc na place wana nde moi motuna ezali poto kende pena rapidité na ngana tuna pena motuna kobimisa moi motuna est-ce façon ya kosalela mariage coutumier na lolenge wana est-ce que ezalaki mabe tope oyo tozosala lelo nde façon ya malamu yango nde débat photo so la mukolo ya lelo ezali
Toujours na kati ya la Rendinga TV chaîne d'actualité, mission éducative et bandi par rapport est-ce que kala coutume wana ezali mabe to ezali malamu to lelo ndeze malamu to kala ezali mabe. Na gauche na ngana zongeli papa na son exercice moba papa na son exercice moba na par rapport ya sujet o déjà to fungoli yango to kota momoka na mozindo est-ce que ndenge babanda ko balisa ba mama ya kala façon on ezali mabe to ezali malamu. Bon, premièrement, na koyi koloba boye. Façon ya kala na ya sika différence nango mingi tozomona surtout eza na Kinshasa. Très bien. Po soki tozongi na bakala wana. Yo tika na Kisasa. Bon, na ba so tozongi na ba bakala wana. Omona na ba province eza nango. na ba province ezali parce que na uti oyoka mwa lisolo mo boyawa ke moi sert na biso mo bazana niveau ba province moi la ne pe yebwe totali te babali mo na la mo bien par rapport ya awa omoni lelo awa ngana zo beta na beta 7000 na kin ozo na capital parce que ozo mona ke na kata dot bazo senga mutu groupe électrogène na yebité mais ça problème taza mwana ye ya kozwa groupe électrogène pas pelisaka tanto courir comme pasi oui tango yo lobi ke aza mwana ye courir comme pasi groupe électrogène ya bientôt yebi ke bandi ba $200-300 par rapport que tant bano senga kolema ezaleka moko ozo comprendre kolema ezaka moko ba misusu kutu ba faciliter makamba zwa ba koma osenga ba torche ba torche wa mike pour permettre tata moi ça zwa torche papa kuluta zwa torche china ba komana bango belé mama ba torche papa bon nazolo ba par rapport à nini par rapport ndeto lobi ya o ezaki kala na o eza lelo ngasi ko nazolo ba lelo ezobeba par rapport na kin na Kinshasa mingi pe ezobeba par rapport ba religion na ba église na biso bon te na koti ba pasteur te nazolo ba par rapport à nini omoni na prédication il faut ko lakisa mutu ba avantage o ezali na ba désavantage o ezali lelo na ba église bazo lakisa batuka ba avantage o ezali kaka ya na robenga ngoni ya bango ba avantage ngo ya ndenge nini expliquer biso kasi ba avantage ke tong bazo lobake bazo teya bazo ba biloko mo boezo tala kaya bango na place ke ba salisaka ba benga ngoni ba anciennement moko o ezo lobake coutume eza boye coutume eza kindoki eza kindoki c'est que pasteur abala mariage coutume te si basengeli kasu na soso akena ngo te parce que yango eza kindoki tango azo kena ngo azo reconnaître que mariage coutume eza nini ezalaka eza kindoki te eza nde façon oyo bango bakoma oteleya eza yango te nazozongela yo papa Nexus Moba par rapport nde tobimisi coutume eza kindoki avant tokota siko na mozuni est-ce que coutume eza kindoki te eza kindoki te Francis coutume nzamba yebi yango to ayebi yango Francis Moté Chando avant na kota pe nano na question na yo na mekempe ko papa Nexus benga eza kilempe oyo papa Naxis a uti ko beta awa par rapport ya ba pasteur parce que tout pas ko mekempe ko comprendre alingi ko faire comprendre mission ya église dans la société donc église eza moko oyo koki ko accompagner batu nakati ya mariage ya malamu so tozo lobela mariage ya malamu tozo mona premièrement na nous coutumier parce que le mariage c'est la coutume parce que soko leki na nous na dotité ata sango ko pambola ote donc tant tozo loba mariage eza ne dot alors église comme mission na ye ya ko préparer ba éli du Christ eza pe moko na ba mateya o ifalaki ba bana koteya ko préparer batu concernant ya ko senga dot parce que eloko tozo lobela wa toti ko loba wa est-ce que za malamu façon ya ko senga dot o ba koko ba salela na o ya biso au monde ya biso eza différent pourquoi eza différent tozongi sou toujours kana plan ya religion tozakaka mais na religion ndenge papa Naxis a type na ko évoquer ozo comprendre eloko eko sala nini na ba pasteur na ba parce que ngana yebi église moko bango makambo dot basenga na bango biloko te on église ni loba ya pasteur Konde bango ba mariage ezalaka te yaka na symbole oyo mobala pesaka
mais pour soutenir Liti wana papa na biso. tu wana eza ko soutenir te. Nous parlons de notre culture. Omoni mon cher Francis et le réseau Salanini tozo boma culture na biso. Tant tozo le mariage to lo belane culture. Mais sur le plan d'autres mariages coutumiers. To bomi culture na biso pona ko landa. Ba koko, ba sengaka mungwa makasu, savon, sucre, Congo, izalaki significatif. Ozomona, lelo oyo biso sko to komo senga nini? Ngombe, nzungu ama famille na ebite nzungu wana, balambela ngo pe damas na palete. Ba olambela ngata fufu mukola mariage. Amukola fufu, fumbwa. Bon, tozu suko groupe. Ba misu ba sengi télévision à plasma. Très bien. Ba misu ba sengi congélateur. Ba misu ba sengi moto. Siko toloba. Tantôt moto et memara bokilo, tantôt robé, tantôt to. Ozomona le problème ya wana tozo lobela. Loko sonde e koti na ba belle famille. Loko so. Ozo comprendre. Loko so parce que ngape naza mobali un jour pe na okoma pe para na ko balisa pe. Mais na ko balisa n'exagération ti na ko balisa c'est leur coutume. Est-ce que yongo za pena bo mo na nga balo balisa na coutume mungu aka. C'est leur coutume. C'est leur coutume. Coutume neti biso bangala. Biso bangala to sengaka boatu. Ozo comprendre. Tongo penda bayeli o mande non wana ezali uta bakoko. Très bien. Bakoko basengaka boatu. Basengaka boatu pona nini? Papa kende pêche akendo kanga mbisi. Uyuzana kisasa awa zela ndeko na ngai zela na nuzela tokende zela tokende na zela tokende. Uyuzana kisasa awa. Tantôt na vie na yo kena na mboka te, tantôt oyebata ko nanger te. Sikoyo ongo balisa mono na ngonga lelo. Okosenga kaka boatu po okenda ko luka mbisi kuna tondeli na mbanda to ndenge expliquer biso. Otuni question moko ya malamu. Okotinda na mboka kuna banoko ba lukela ngonga. Otuni question moko ya malamu. Na question wana yango président Mobutu alobaka retour à l'authenticité. Ozomona Déjà trop tard. Non, yoka, ba village na biso ne place authenticité na biso eza notre authentique, notre origine ne vandi na ba village. Donc tout ce que nous faisons, nous imitons toujours oyo ezalaka na village. Parce que tant que tozo la coutume ezali église payée na bandenge nango kalezaka so muta kufeli mwasi il faut ba sukole mais le koma kena pasteur aya sambelo ka okei na yo yango tozo lobela sko dot. Très bien. Tozo lobela dot to lobela liwate. Église azane loko ya kobakisa te sur le plan ya dot. Mais azane na mission ya ko accompagner coutume wana parce que ça coutume à mabete c'est aussi biblique. Azane na mission ya ko accompagner que baboti ba fungole la bana na bango nzela ba balana ba jeune ba bala na facilité. C'est ça mission ya église de la presse ba question so ngaka tellement belé to zongi siko papa na so Narcisse mo ba beta biloko na ye. Est-ce que li pamboli o ezara papa balisi bana ba pamboli na ya pasteur li pamboli no peneza rapena makasi pe efficacité pour li bale vanda kimia papa Narcisse mo. Bon, na zongi moi mukie na tena moi entre parenthèses moi mukie na question na pour la okay, na zongi moi mukie elo mona ina loba soki omoni tozolobela likambo dot wana mingi soki ba jeune fille bazotula to bazobala te eza mingi na Kinshasa parce que na province oyebisanga te ke basi baotula. Vous comprenez? Na province reste à vérifier na bamboka pe komi ke no mona pe boye. Oboni penza na ebite bon vérifier na bamboka kuna oyebisanga ke moi ça zo tula zate. Na mboka moi ça tula kate. Atula kate parce que boko vanda bo sololi ntambe melami wana tamba emelami wana likasu elia. Soko moni makambo wana nyonso yo salama. Ba sentaka pe moi. Ba sentaka moi si na mboka te parce que kuna makambo eza na facilité. Oso comprendre. Papa Jonathan Lobinine, ozo senga plasma, ozo senga groupe signification nango ezani. Na moto. Eza développement tantôt papa na ndako TV za la raté. On moni ko développement wana yango wana ememi bande ko na biso na kati ya kovanda na 30 40 na ndako ba parents.
Ozo comprendre? libala eza mokano ya nzambe fo zelaka mokano ya nzambe tie nde po yo bala Mwasi abalaka te, mobali mutu abalaka. Mokano ya nzambe kosala mais pas mobali parce que mobali ndazwa mbongo po aya kobala mwasi. Mwasi akobala tango yo ngana toza na ki fiancé ki makango. Natali facture 2500, biloko kuna 3500. Tiko loué ba sale salinga ba 7000 oza 8000. mobali l'homme va te battre nzambe alobi yango ye moko Na ko battre mais européen nga temps ya ebele pona kokisa babenga ngoni na kokisa mission oyo o nzambe alobi mais na facilité otozo loba so que ba église to ba aider ba famille kofungola kolakisa batu dote eza nini on comprend ba famille belé bana na baba okende papa merci c'est mon banaka chomuke mais kalezalaka papa ndefa bali la mwana et moi aussi mais pourquoi le changer bon omoni yango nyonso tozonga kaka na coutume kalezalaki bongo pona nini ozomona ke facilité ezali facilité ezali na roya na olobi ke papa nga na sepeli na jeune fille oyo boye papa aroya kaka ayebi ke eza symbole eza loko mo tabengi famille ne botoni to kende mwana na biso amoni mwasi boye basali mwa symbole na baba sali bake lelo siko papa okende ndenge nini yo lobi ke nina bala mwasi papa ye moko asala te fonctionnaire yebisa ngai akobana ndenge nini kokende kuluka pa ba elo mwasi bato bele balobi lelo et ça na suite pour kaleza ki ba para ba koma ko poni la bana ba choix lelo mwesa meza te pour mona ko mo fasa la choix na ndenge na bon wana kopona ba choix ezalaki eza pe malamu par rapport à nini eza malamu oui eza nga pena na banda ko appuyer likamba bongo za boye ba poni lo mwasi yo po bala ba ko ponela nga mwasi en plus ba ko préparer linga mwasi wana Tozoya. Le problème bakoponela nga mwasi bakopreparele nga mwasi wana ozo comprendre bakozwela nga mwasi mo aza na 12 ans bazolakise kosukola basani baolakise kolamba baolakise kosukola bilamba ntango azwa na ndako na nga ayebi mbamo misala nyonso mote bongo na lelo komi viol nalobi mpe bazoprepare nazwi ye te nde balobaka ke tozo oyo mwasi aza mwasi ya Jean bayebi da mwasi Jean pe ntango mosusu ayebi te ke mwasi wana ozala ya ye mais papa na famille ya Jean bayebi ke mwasi te eza des familles différentes eza Kintuidi tolobi oyo baza na kati ya famille moko tozoloba ba famille eza différent famille oyo aza na coin na ye oyo pa aza na coin mais te na sansi nini omoni bongo ezosala nini bazoprepare morale ya mutu bazoprepare ye pe na physique ayeba lelo tozokutana kaka na barien na ba Facebook na ba WhatsApp yango ezomemela biso pe kaka c'est peut-être ya fiançailles il faut boyebana c'est la même chose te makamba fiançailles wana tana ngwana bayebana te po bola la place mo te ozoko pa bali mwana batute bola la place mo nde bana ya koyebana na kati ya makamba libala eza tango bobala ni koyebana eza libanda te. Merci beaucoup Nazoya tozana na eloko naxisa toloba aza na raison moni sujet tolobela c'est sujet très important nabi ke bato bazolanda biso baolinga ba tirer vraiment ba leçon parce que nous sommes pas là pour faire la comédie tozoloba bina makambo eza sérieux le problème ezani na otako loba wa lokoso ya ba parents Naxis alobi a bien koso ba para belé bo ina yo na façon lokoso ba para ya Kinshasa baza lokoso ba parents ya kala to lo batango ba koko babandaka ko balela bana na bango ya mibali basi parce que makambo zalaki na facilité ndenge to loba na papa Narcisse résumé oui coutume ezanini coutume ezalaki ya malamu mobala ki amoni mwasi na ye basololi ana sepe no il faut ya esko papa nga na sepe na mwasi ya famille tel papa wana faut ba famille wana bazalaka ndenge nini papa na bango webi na ebisa yo nga camarade na nga baoti koboya libala na ye avec une fille au basali 10 ans de fiançailles. Mais comme il faut réaliser makambo, ba famille ba boy pourquoi? Ba famille ba yebanaka. Quand on ko présenter ba famille anini famille wana baza makambo mabe okoba la mwana bango te. Okuna pe ba famille ana ba boke okoba la bengi ke yango ba bengi ke no e ko momo kindoki po kibonzambe za. Zala kindoki te.
ozo tolongola na kindoki parce que na nation nyonso tu bana ba coutume na ba mindele bana ba nzambe bazara bongo te bana ba coutume na ba eza makambo nzambe te makambo yo eza makambo coutume bokoko eza bokoko mais il faut pe ko pardonner botai pe ka famille basali so mabe mais to pardonner tozo loba nini to pesa ba réalité ba point pour to like ça OK ndenge lelo komi difficile parent abalela mwana na ye ya mobali mwasi pourquoi parce que exagération et comme na dot. Or que na kalizala qui facile papa ebi déjà que famille na bazabu baye bani ba okende a solo lina papa ya mwana mwasi mwana nanga sepel na mwana na yo ndenge zabo bo c'est la biso facture ba ko sala facture na ndenge zali. Merci ndeko nanga journalité de la presse to kota to glisser mukie na par rapport ya ki fiançailles ndenge papa na so nexis mo ba uti de ko soulever yango eza peka par rapport makambuka ya libala peka kasiko po ava bo bana fo boleka non na temps ya fiançailles oyo ba tshela biso na mboka na biso surtout continue par rapport ya fiançailles est-ce que po oyeba mwasi na yo na par rapport ya fiançailles nde papa na so nexis mo balobi il faut olala na ye est-ce que mwana oyo pesele logote fo kanga yo olala na ye po c'est ça et le rototi koloba ao. Tant il y a fiançailles et ali temps d'observation. Cela veut dire il faut la nega pour tika no mamba kolala na sili samaram nanga. Te alobi kolala te. Ngayo no comprendre te. Alobi boya ngona zoya. Yo kangenga na ok na alobi so ke toza na batu ba olanda biso baning baroye ba eloroni to olobela. Fiançailles et à temps d'observation, il y a des personnes. Temps d'observation, ce que tu bana. Bizaleli oyo, comportement oyo. Nathan wakala, c'était normal. C'était normal pourquoi? Moi na moi si azobanga na nous, ba parents na ye. Et pas azobanga famille wana. Et puis famille à moi si. Bazobanga ke famille ya mobali ba trouver mwana na bangwa impoli mwana na bangwa ndumba mwana na bangwa ebi kolamba te donc inata wana tango para ke déjà ko solo la kuna ba bandi ko préparer siko mwana na bango pona libala sa bango sonité ba bandi ko préparer pona libala ya mwana ba bengi fiançailles ozo comprendre ba kosenga peut-être boutique la biso 3 mois maman ya mwasi azola kisa mwasi ndeni bavanda na mobali ndeni batandaka mbetu ndeni bakombola ndeni bayamba mobali ndeni balama c'est pour cela moni ba mama na biso baboti biso basali ba mariage ya ba 95 ans ba 100 avec nos parents sans divorce mais nous maintenant les problèmes nous les jeunes qui lelo le mariage tout ça la 5 ans 10 ans to kabwani 15 ans to botu mwana to kabwani ozomona il y a plein de difficultés pourquoi baso tozo bala baza préparé dans le mariage tellement les parents batia déjà le koso ya dot ya monika ke lokola azwara mbongo mwana nanga mwasi fona teka ye ya zo kanisa $5,000 or que tango déjà mwana mwasi comme na ba ajana mama faut ba ndoyebisa mwana mne ya mwasi ndenge ni bavanda kana ndako alibala siko les surprises zo za nini mobala ya pesi dot na ye exagération wana $5,000 azui mwasi tango mwasi akoti na ndako mbutu ebandi ozomona mbutu ebandi na ye place ndeko nanga na exisa yo koloba point oya koyebana très bien donc koyebana oyo ya bapara babanda koyebana kala c'est différent na oya biso le jeune vit dans l'hypocrisie ozo comprendre bazo vivre na hypocrisie tango ayebi ke baoya balanga zo saba makambo tango kotika na ndako alibala bimisi manzaka au moins 3 mois 4 mois couple mariage ça nini et koufi donc nous demandons aux parents retour à l'authenticité va appliquer le mariage coutumier na ndenge na yango et puis to zonga na bokoko ba préparer bana na bango ya basi pour le mariage et non que ba banda ko préparer bana na bango comme les marchandises o ba ko tekela biso mais na Afrique ezara to botaka mona po mona salisa biso yango to pesa bino conseil ba parents o bosala ka bongo
Francis Moté chez nos garçons de liste au sa conseil besoin conseil na quatre émissions éducatives pour émission éducative et ça partout dans le monde toujours na quatre la Vendinga TV chaîne avisée chaîne actualité na zongi papa na son nexi c'est mo baye mo zo matakande likolo papa nexi c'est mo ba par rapport na kata ki aussi ça no makanisi bon ngai na zonga lelo mo boye balobi tozana deux parties sur na bosante deux to trois parties to uta na fiançailles to na prédot après to na dot et là au monde na zonga nini biso na ekolo na biso toza bateke bakolo mabele oboyo kakara biso bateke biso to sala ka nini oyo ya liboso mobali akutani na mwasi na ye wana bapara baye bazate ya mibale oyo tobengaka prédot tobengi yango prédot pona ya na pesa dot po déjà soko tie pré ayaki aye déjà eza siko po ayande apesa dot na oui na prédot to salaka nini parce que na prédot moi bilembo ya coutume ezalaka très bien cigarette ezali makaso ezali moi babiloko mike ezali mbongo ezali masanga ezali esali déjà moi eloko mo boye déjà oyo famille basangani famille ya mama baye ya papa baye banoko baye biso to salaka nini nata bino bolobi ya fiançailles ya préparation biso ne na prédot to salaka nini tango yo o prédoter mwana na biso tozui mwana na mona yo to pesi yo OK na ye bokei kuna boyeba na bizaleli po bo préparer bien ozo comprendre na soki bopesi bongo mobala na courage ya obala mwana na te soki a découvrir mwana na biso aza malamu soki a découvrir mwana na biso ayebi makambo akoya ko soki a découvrir mwana na biso aza malamu ozonga na ye azote mwana bino aza wana tozwaki eloko na ete na place ke to balisa mwana na biso oyo ayebi eloko te to pesa to zwa doti to lia ekoma ke mobali lelo aye rapport lobe te biso to sala boko te to pesi boke bo préparer makambo na mingi ope to pesa ba yaka obala yango esko eloko ngala ngina beta sete yango wana na zonga pa papa Jonathan to zonga nanu na bakutime na biso. Vous comprenez? Si tu as une coutume na biso, facilité et koya na kati ya ba vie na biso. Au moins na mususu et comme la biso facile, au moins ba mabala et ko umela le koma grave mutabali ba banga dépenser mbonga belé. Oui, so que lingo balo yo na betelo ba budget oko goma na ba 8000. Mais vous comprenez que 8000 wana to yo zo silisa yango. Tombo bima na tongo na fête na kati ya salle. Tango mususu ozano na ndako ya malamu te tango mususu musala malamu ezate tango mususu eloko malamu ezate tango yo dépasser ba mbongo abongo omoni siko yango ezo memela biso ba pasi pona nini tango tozo kota na kati ya ndako ya libala ba difficulté e bandi mwasi wana libanda yeba ki ona ba difficulté wana te par rapport ya ba ku oyo bimisi na kati ndako ba difficulté bandi obomba kite bo sala une semaine bolie mbonga ba enveloppe deuxième semaine ba frapper semaine ba bandi ko otala bino ba otikela bino ba troisième semaine ba ba ya lisute un mois comme il faut bo futa ndako bokomo préparer makamusu soki na 8000 wana bo dépasaki mukie o etikalaki boyebi ke après libala na biso tokobanda osala commerce mobo moni teke tokende malamu. Merci beaucoup papa merci c'est moba merci beaucoup na ndeko na ngai journabilité de la presse tozali tokokota na deuxième point parce que eza très important et le retourni to na ngina bakisa eza toujours makambo o tozolobela na si ba bonne na biso bazolanda une exagération ya dot tozosenga tozonga na ba valeur coutumière tozonga na ba valeur coutumière cela veut dire quoi tant tozolobela dot et comme na prédot et comme na avant dot omona kilelo to comme na avant dot to ye na prédot to ye na dot et puis to ye na mariage. Yokate oh papa Francis nazoloba ndenge papa Mboso alobaka nyonso eza théâtre te o eza makambo ya vie ya batu vous comprendre c'est la culture et puis les émissions éducatives vous landa eza nini naza netre ngaza pe pour te contre te naza netre par rapport ba soutenir émission oyo yo mutozo landa biso bo soutenir émission oyo bobenga biso ba numéro na biso eza wana
plus 97 22 17 877 bokozwanga bokozwa biso eza bémission éducatif bolanda ngo bosabone nangi naloba nini toujours ndeko Narcisse azala ba idée bia zobimisa ba point moi kitoko ezosepelisa makasi nazodiembela po ezobima kitoko sikoyo ndenge ezalaka des personnes osoka bimisi bokoto fo nyata sete nga siko nazobetaka marteau coup de marteau pour place baza papa moko boyo ka mutema passe ya ko contredire ezali na yo loba nini lokoso na betni tant toujours ba mariage coutume coutume na biso tout d'abord makambo ba dollar et puis assemblée nationale il faut pas voter loi ou ya malam. Comment go kebala moi si na 2000 3000 4000 dollars basi ba komi ba marchandise papa OK libala eza ventité libala ezali nini donc symbole que basi moi sinon ba balingani mobala pesi symbole na famille moi si pour azwa moi si na ye basa la foyer ndenge ndeko ngai journalité de la presse munaye na par rapport mais si j'ai on a promettre bino mais ba ki o journalité zo lela te to bala ki kaka ndenge bino bosengi au rythme toza toujours au rythme mais tokoki jamais koloba lokola to keboye tozo lela te mais notre souci ezali tozonga na ba vraie valeur ya coutume par rapport ya si je n'abuse mukola lelo ya d'autres totie moi po déjà nous souhaite repesa moi numéro na batu pe ba koluka moi ba checker biso plus 243 97 22 17 877 plus 243 97 22 17 877 wanande bokozwa biso vraiment. Merci beaucoup. To comme na suka émission éducative toujours na kati la Rendinga TV chaîne actualité. Merci na bato bo s'abonner, merci na bato bo commenter, merci na bato bo talibiso banda et bandeli tina suka et salibiso bien makasi mais avant aussi cette kana vandisa mama la Rendinga mulembe c'est de ko sa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama la Rendinga longa bango tikana vandisa igaka un autre man yole mombele 4 fois maman Antonio de Bounes l'impérateur boss ado 5 mètres 5 toujours motomoko bien Bi Kaba bourgeois humble marché central na PC Moutouazali to coûter une émission éducative Yambalasima toujours dans la Rendinga TV chaîne à vitesse chaîne actualité merci beaucoup. Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu dala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Dinga.